Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto. Bonsoir papa. Oui, papa. Alors, quelles sont les dernières bonnes nouvelles? Oh non, ça va, ça marche. Ah bon, oui, papa. Ça va. Je suis venu voir un ami non loin de chez vous ici. Bon, autant vous visiter aussi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Surtout qu'aujourd'hui, on n'avait pas cours. Ah bon? Ouais. Je me suis dit, bon, autant faire le petit tour là. On est dans le quartier? Non, nous avons déjà quitté. Il y a un ami qui a construit une maison. En fait, c'est un chantier. Alors, on a assez essayé déjà. Après, c'est vendu à madame Nabana. Il faut avoir une politique d'habitat dans ce pays. Il y en aura peut-être. Il y en aura peut-être. Une chaise. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez combien d'enfants comme ça? Jusque-là, 3. Ouais. On ne peut pas aller au-delà, c'est pas encore le moment. On ajoutera. Ah, maman. Ça va, hein? Ok. Merci. Ok. Merci. C'est gentil. Oui. Voilà. Vous êtes toujours dans le roman? Oui, tu m'avais promis un roman, oui. Un roman intéressant qui parle de Lumumba. En fait. Lumumba? Oui. Ah, j'aime bien. Allez, prof. Ah, papa, quelle surprise! Ça, c'est intéressant, papa. C'est une surprise agréable. Allez, franchement. Allez, bonne route. Hein? Ah, merci. Maman, merci. Compliment toute la famille. Hein? Mais c'est arrivé déjà. Merci. C'est arrivé, papa. Merci, papa. Aza très gentil. Prof, il y a où tu as le cours exact. Il y a cours, le cours exact. Il y a 3 cours. Quels 3 cours? Prof, quoi aussi? Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Yo yakana na mama. Yango yo tu wapi? Mama na ipsa ki otu. Na zagi na cours na prof. Banda au travail na tard. Tu travailles na eti kutu. Yem tati nga kuti na zwi bis. Na mona yo kate. Bongo nani afanda ina kitu? Mais non, tu pas professeur à ngana zolo bozo kanga wapi? Nani afanda kina kitu? Yo, ata ba pese occasion ba vérité, jamais de la vérité. Tu es tout dans les mensonges. Ngana tombo, je n'ai pas digéré ça. Prof a outi a le cours exact, c'est la quitté. Outi cours yana pas un. Papa, je vous dis la vérité. Toi tu joues avec mes nerfs, toi. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Je fous tes nervales. Bah si là c'est un somme, tout le temps tu es parti. Tu as toqué anniversaire, tu as dit ya ba mina yo. Olukani yo, olukani. Papelo. Ah? Ça s'est passé plus comme ça. OK. À partir de cet instant ici, je ne veux plus te voir ici. Zonge pas outi. Ah ouais, je suis dans la gaïté. Maman. Maman. Eh, je ne veux plus te voir ici. Bima. Maman na sai mutinga na okay wapi mama na kuona ukenda pi na butubwe papa. Papa, mona kende na butubwe wapi? Akende. Epa ya buti akende kuna. Uyo karate mama yo libulukela ngaba. Mama na kindi pesa mabete mama sola zakina bakamanga na nzambe pesa zotanga. Combien de fois na pesa un conseil mama uyo kangate. Balona ke mama poki solo na papa mama. Nako solo la nendenge nini? Na okay wapi kasi mama na ukende wapi? Mama nga nzambe na nguyo.
Noko, na wule na utika classe bo tovane na ba camarade na kenze na mabete nzamba otanga liko. Mwana mobimba yo ngakate papa na lobe kolala te akende. Soki te na ngana etokende. Na bo maliba na ngali kolona yo mama basala. Fongola nga porte sima pardon na mama na ngana mona boy. Mama basali yo nini nzambe na nguya. Biso na famille biso makamba boto ebite ute patata na yo. Mama na botika yo mo nzambe yo. Alo bibo. Oyo. Mwana usani, mwana mwana pea mwasi papa. Allô? Ah, c'est monsieur Diallo. Oui, c'est bien moi. Je vais bien. Et toi? Je suis à la maison. Quoi? Elombe? Il est chez toi là-bas? Oh! Elombe a comme de mal. Et pas papa là-bas. Mais on s'inquiétait pour rien. Mais il est rentré dans son pays. Allô? Oui. Ben, je t'écoute. Eh ben, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais lui, il est parti comme ça me dit au revoir. Non. Bon, c'est-à-dire, je vais t'expliquer. C'est toute une longue histoire, M. Diallo. Est-ce qu'il est là, lui, Elombe? Passe-le-moi, s'il est là. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre numéro. Ok. Je vais t'appeler demain. Je t'appelle demain, comme ça. Oui. Ah, là, je vais t'expliquer pourquoi il... Non, c'était pas ça. Oh, toi aussi. Tout va bien. Les affaires, ça marche. Ok. Bon, de toute façon, je t'appelle demain. Demain, je vais appeler. Ok. Bien, merci. Oh. Mon oiseau, madame. Oh. À retrouver quand même pays natal. Mais si quoi elle est ça qui m'a dit talaka kokende atako la kate eloko mokote alobini eloko mokote bon il y avait des quoi ça m'inquiète. Il est un malien. Il a regagné son pays natal. Mabeni. Alobité que ça mabe. Mais tara ni toza ko luka ya wa ke wapi tout ça oli alobata soko siliki olobi atateke mama ngayo yo na kebo alobini te salut tout bien parce que mon est rediminuer ma tension na yo anil comme ça soko fan na Mali ça va maintenant tous en abso calme na moi na ngai te mais il fallait quand même aïe sangai que bobo na boya ki ko sela makamoko de papa mama ça est bien so to so nai Allô? Mindoski. Mon solo. Soloka. Ma chère, pardon. Et indelinga mabe. Et indelinga mabe papa kangi porte ali abenga ninga dona zata en place à okende te ma chère. Oh, yon o erni. Ah, Mindoski. 23 minuit presque. Sauter ta miro fongolanga na kota pardon. Et indelinga mabe na parler. Mindoski nga nanda kote obike papa so lali akanga anda kwa kena clé. Non fungo londeni. Mais bino na tourna bino zandenge nini ngana sunga bino na tourna boko sunga. Ça les faux sunga ka anda kusenga ba on parle. Allô? Allô? Ke wapi kasi za me
Non, non, Pardon. Pardon. Place au Kende. Et pas na bino ezawa. Ezawa pe pas na bino. Yoka nan, pardon. Ozalaka wapi nani? Maman. Ozolela nini kasi kopo ke? Maman. Tantine. Ozolela nini? Yebsanga nande kono mbali. Yebsanga yi. Yebsanga ozolela nini? Place au Kende. Ozokende wapi yo ngokende psiko? Ok, matadi bala ya. Matari kibala. Patata monza biso. Ozaleki nanga. Ero na matadi kibala ozo transport le susu. RC leki. Ozala ndeko zinga wate. Mutu te. Ozala mbonga transport. Na 500 francs. Tala, nazande kono mbali. Nazande kono mbali. Nazomono leki nanga direct. Na osenga yo tokende ngana peso place olala na tongo kende matadi kibala. Naza mona ndaku ya naza moza ndumbati. Na lobiti. Zonga lugo leki na oya. Leki oza leki na ngai. Nazo tiko lala, nga nazo tiko lala place mo kende na tongo na matadi kibala. Esili. Kubanga te muto ko sali loko mabe azati. Okay. Esili. Sana bete ya. Non, Esili. Sana bete. Est-ce que tu vois ça? Tu regardais la beauté de la nature. Et... Félicitations, papa. C'est l'affaire. Ouais, félicitations, tu as vraiment travaillé. Est-ce que je peux appeler ton maman ici là, pour que tu causes avec lui? Non, papa. Je te demandais l'autre jour, tu as dit à refuser. Maintenant, tu refuses encore à compte de quoi? Problème ou pas problème, papa. Moi, je trouve qu'il n'est pas important pour moi de causer avec elle. Elle fait sa vie, elle est dans son pays. C'est ton maman. Même s'il est resté longtemps là-bas, c'est ton maman toujours. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Parce que ton content là, moi aussi, je n'ai pas le même content. Il faut la laisser, papa. Il faut la laisser tranquille. Bon, alors on va parler affaires. Le travail maintenant. Il faut que tu travailles parce qu'ici on est à Koulikoro, c'est les provinces. On va associer les emplois à Bamako. Hein? Parce que là c'est la capitale. Hein? Ici c'est la région, c'est les provinces. Comme me dit c'est vous là-bas, c'est les provinces, c'est la région. Mais avant de partir là-bas, on va faire un tour à Futamassina. Comme ça tu vas regarder les grands-parents. Hein? Est-ce que ça va? Ça va, papa. Voilà. Parce que là tu vas apprendre l'histoire de Sénois. L'affaire de Soumdiata Keïta, les grands empires là du Mali. Le Mandeng. Oui, le Mandeng, les Peuls. Soumdiata Keïta. Soumaoro Kanté. Voilà. Et Soumaoro Kanté, c'est dans la province ici. Ah, c'est ici à Koulikoro, je vais te montrer la montagne de Soumaoro Kanté. Là où Soumaoro Kanté est entré après la bagarre avec Soumdiata Keïta. Soumdiata Keïta, il a fléché Soumaoro Kanté. Voilà, quand Soumaoro Kanté, il a fouillé là-bas. C'est dans le pays, c'est dans Koulikoro. Okay. Le montant de Koulikoro, je t'ai montré l'autre jour là. C'est là où Soumaoro Kanté il a fouillé. Dans la grotte. Il a fouillé. Maintenant quand tu criais, tu arrivais du côté de grotte là, tu fouillais. Soumaoro Kanté, l'écho il est rentré. Il répond. Là,
Voilà, bon. On va parler maintenant du côté du travail. Tu as fait des droits, non? Oui. Ah bon, voilà, c'est bon, tu vas travailler avec les droits. C'est soit les conseillers, soit quelque chose comme ça. Les affaires, ce sera après. Si tu veux les affaires, c'est ton problème. Le droit m'offre une panoplie de... Quoi? Il y a les parapluies dans le droit, là? Non, non, non. Enfin, je veux dire des ouvertures, en fait. Ah, voilà, ouverture. Ah, oui. C'est ce que tu as dit. Les Français, là, tu connais beaucoup. Je peux travailler dans l'administration malienne. Je peux travailler un peu partout, comme conseiller. Tu peux conseiller. Ah, là, ça c'est bon. On va arranger ça. Parce que mon frère, là, il a beaucoup de relations. Hein. On va arranger avec lui. On va te trouver un travail à Bamako. Est-ce que ça va? Ça va, papa. Tokaboni yoke ngana tikaliwana na vani na bar namuna kaka elili moko eleki wa ezongi na suka ya mutu seri nzamba ifinga na mutema yango wana na telemi négociation parti politique parti prenante nini to bayokani pour na kangi ndaku wo autour matériel ya kitoko eza na ndaku di bon matériel soko yoko mona oje moninga nga solo sengete toloba na ata msu puleli jekoka nayebi te sokoli suki pese tondi na moto na mbanga mbwi pe linge bandi koya esengelo jana mwasi kasi mwasi yango ajala kopono te yo yebi tata na ye oyebi mama moto omoni bebo na nzela pe na butu no nga moko nzambe ayibisingake no ndenga zawa na landi na kangi ba pronto na ndako oyebi te soki aje ndoki oyebi te soki aje nganga oyebi te soki aje lima okotisi be na ndako mpo olobi te odi mwasi nga na ndenge basala biso na ndenge akutimi soki nga na vai na ndoki pembeni to elima aza pembeni soki ya motema notema nga voin pamba ebazonanga voin pamba mais avant na tia na ndako na tali c'est du bon matériel 4x4 namoni no matériel moko entre bako manyango bien yango na tia na ndako mais likambo lobi ya baparent na ye na tuni ye une fois mama na yo ndenge nini bovandaka wapi namoni abandolela nazeli pose deuxième fois na tuni su boni papa na bino boni mama yo vandaka wapi abandolela susu siko na yoki mawa namoni moyena landilango mingi te na garder na ndengwana nana mais soko talie olobi na ngai te soko tuni tata na ye aleli oyo nano anzembaka nzembo ona eredi basi mosusu bazali akobala te yao bakolukela makambo na kati na familio yao onzokaka nzembo yango te bon wana za ya kobala po soko tali forme kaka tali première forme atambali maboko na likolo mama ngai na boingambo na lobelo ka moninga kasi na ebisi yo keba leki na ngai Charlène ya masas excusez na programme tout ça là qui contre tes côtés au lieu de 150 mais namoni nazuna 100 okuzwa 50 mso après Malembe na koti na ndako namoni mwasi moko alali na canapé za na Marlène wana mwasa makaba mikolo mwasa batu kokota makambo ngote azanani opesinga réponse te mwasa batu ya makala egbogo makalo wapi makalo amina nga mwasi na ye bazana ba problème na libota baso basona kisoki ndenge ni abia simbilanga anatanda na korekipende na pokwa yaona simbi kaka na pokwa akozwa mwasi na ye te ya famille za mukie ngana kolinga ozwa vina au sérieux soko lobeza mwasi na eza mabete mais ezelo du sérieux yaya vraiment ngoko sa ya kozwa mwasi na yo otika na sens nini
est-ce que basangisaka pondu na taba? Oh, eza likambo pondu na taba te mais eza taba na taba ou bien pondu na pondu. Yo. Famille eza mukie. Zwa sa. Zwa sa. Kobanga te so na mwasi na koyebisa yo. Mbongo eza problème te. Ngape na ozana bezo babenganga lelo tata mwasi. On se peut. Etikali 50 bonbon à plante. Dans 2 jours na kosa yo. OK. Allez, bye yo. Petit frère na ngai. Allez, bye yo. Entrez. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Bonjour, madame. Prenez place. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche de notre fille, Mindondo. Mindondo? Perdue dans les étoiles? Il y a 2 mois de cela. Oh là là. Vous dites qu'elle s'appelle Mindondo? Mindondo. Fille de? De Maman Linga et Sonzo. Sonzo Alinga, c'est la mère, hein? Oui. Elle a quel âge? 22 ans. 22 ans. Ok. Elle a quelle taille à peu près? 1,5 mètre. 1,5 mètre, ok. Elle a quel teint? Teint sombre. Sombre. Ok. Mais ça demande un travail d'investigation. Et pour ça, il faut nécessairement que vous puissiez débourser de l'argent pour que je puisse mettre les gens à la recherche de votre fille. Il faudra aussi m'amener ces photos pour permettre à ce que la visibilité soit beaucoup plus facile au niveau des agents, quoi. Pour ça, normalement, je fais payer $3000. Madame, non, il ne faut pas pleurer. Vous êtes venu ici, c'est vrai que vous allez trouver une solution. Papa, on ne peut pas discuter. Mais je vois bien que vous puissiez discuter. Il y a le carburant à mettre dans le véhicule. Il y a des agents qui doivent circuler sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Bah, proposez-moi, qu'est-ce que vous avez? C'est pas $1000, c'est beaucoup, papa. Ben, dites-moi, qu'est-ce que vous disposez? 750. 750, monsieur l'inspecteur. Vous êtes prêt à pouvoir verser ça alors? Papa, tu peux venir à la maison. Ah, ok. L'adresse, vous avez dit que c'est? Movenda 62. Movenda 60. Ça, c'est Movenda, c'est Yangiringiri? Oui. Ah, ok. Ok. À cet après-midi. Ok? Merci. Allez. Papa, je compte où? Non, ne vous en faites pas. Je compte. À tantôt, madame. Je vais passer par la maison. Merci. Okay, merci. Merci beaucoup, merci. Ok, au revoir. Lucky! Lucky! Poli yaya. Malamu. Toujours Nathan. Na banda pas koluka ezaka bien le wana monio. La fois passée na kenda ki epa ya Masasi, na kenda kuta fille moko alali na canapé. Na tune na bien Masasi oh nani ayebisinga non mwasi ya ego. Ngabi bon yoko zo mwasi ne akoya kotika ande na boaki koloba loba ebele. Ngana osepela. To solo la semaine on yo luka ona ndako. Kasi bakati yano aje mobali. Soko zo mona na mwasi aje moto. Bongo ndepe asola kana ngai makambo yangu. Kasi eloko jamala munde bon yo je mwana. Toko sola na yo sim. Mais yeba tajari mobali. Zaki flechette mbato kaboli mwa molangi. Yo solo bila mtu avanda yo ka 4 bien 5 bien ngana okokana ngate. Prochainement non.
cheki yango ata koto nyonso te. Sukata kwani? Ça va? Ça va. Leo liani. Nabike leo ibike naza goûter lelo vraiment na omela nini na olia nini? Mami. Liboke. Yamso liboke moko. Ana bira maliliti. Yo. Wenge. Ça va. Chérie, oyebi que natika ki ba commissionnaire wana bandaka là. Problème ezate 300 moko eza wana. Opesa bango avance. Avance. Yebisa bango na opesa msusi. Omemi na combien? Bon, moi ba 3 mois. Ah te. Te penda ça le monde ko molekisa. Omeka ngai. Te lebaka omeka ngai. Calme, zala calme. Ko seka to omeka ngai. Zala calme. Na kokokisa na. Garantie muta yo mona garantie pesa ya ndambo. Wenge. Obike yo muto sai mabe. Mbo na pesa jour wana okamati utiliser makambo mususu. Tanga zo makambo zo bana makambo mbongo na wana. Siko na ko expliquer bato wana nini yango ata yo moko. Na ko expliquer bango nini? Lobi. Nga na vanti ba commissionnaire pona zo mbongo na ko pesa garantie ba pesa déjà ndambo. Obike minute to sala mtuna ko makuna na kuti sa pesa ndako pa mutu mususu. Tala. Obike ko mone ko molekisa. Okomo lekisa. Mama nanga penza na ko pesa yo. Ko banga te. Yo kanga inanu. Pa mama wana. Na mole ko bolingo ko momata. Okenengi na neti te. Na mole ko ko pesa bolingo mingi. Omoni lelo. Te pesa ngai mbongo. Po na vile yo linka to kutana awa to kutana na fleuve, obora fleuve to kutana na ba terrasse nga vient na ko kalisuti. Nga limina za pa na ngai to sala ndako ye na so yamba walo kwa mobile na nga. Mais nga pela boiti. Wenge. Na ko pesa yongo za sur na ngate. Tala, oyebinga. Sepela ndengo zwanga ye. Sepela ndengo zwanga na kati ya Kinshasa ponga za mtava na Kinshasa to yebi. Famille nga nyo seza poto. Mama ki na ma beleza poto. Donc ce n'est pas combien de fois ben ça yom t'offrir na la Kinshasa. Il suffit d'un coup de fil na benga ena ko kende. Tala wenge za sur nanga. Zala sur nanga. O ko ksela ngai mbo. Ma belle. Ko siliati, Nani? Oh, c'est Luc. Bonne, ça va? Ça va. Ça va. Mungu est Kaoki Pony.
awa nini kaka ezoleka semeki amwe nalobesa te naza na likambo kuta koloba te pande kuno soki nameki koloba ne makambo ya mindondo oyo ezaka mwasi ta mobali baa na lere moko ausula amwe nalobea te bongo mwana moko ka ya mwasi yango nomona nayebisaki so eta moso oyo koconvaincre nde kuno toluka mpe mwana sikoyo mwana aza wapi semeki na oyeba wapi nayebi te mwana moko ya mwasi koma mwana oyo bino boboti bozokoka komaîtriser te nasi nayoka yo soki combien de fois tobotaka bana kasi tobotaka mitema te donc ntango ozobota mwana aza incomplet donc après motu mosusu aya kotiela bino motema na mwana yango oboti mwana aza complet oza na devoir ya koencadre ye quelle que soit difficulté na ye c'est pourquoi ikomi ono mwana ndoki o mwana aza ndoki mwana aza ndoki vous êtes incapable ya koencadre mwana na bino ce n'est pas normal ce mec semeki so boye ntango ndeko no soki pa ya couture yo banda nokoexplike boso oyoka bareponse oyo ya koloba nzambe apesi biso kaka mwana moko mpe mwana sakomi na université mindondo soki otali mwana ozomona ke mayele eza na kati ya mwana oyo donc soki aza bien encadré donc aza na place moko akookipe na vie na ye un jour ntango akoma mokolo yeba yala ça va chez toi là? Ça va chez moi. Hein? On dirait que ça nous calme. Hein? On dirait que ça donne un problème. Mindondo, ça va. Parlez-moi d'autre chose, ne me parlez pas de Mindondo. Mindondo est parti, bon, c'est terminé. Vous voulez que je fasse quoi? C'est vrai que chez vous, ça va? Nasolobano, ça ne va pas, mon frère Sonzo. Tu coliboïté? Moi, Nasoki a botami, les parents doivent tout faire pour l'encadrer. Oui. Bah, ça a devoir, bah, ko se fatiguer parce que l'enfant a pu se communiquer, Mindondo a pu se communiquer. On a lina botama, banani bazo luka mwana, Bino qui était à la recherche de l'enfant. Ringo Yokati, Mindondo rentre ici à 23h. Mais yo tout temps na yon internat. Tu sais combien tu as été, comment tu étais turbulent. Ozomata ba mur pona ko pumbo okene na école ya ba fille. Mais j'ai rentré avant l'internat. Ba sango tango bazako kanga yo. Ba bazako benga na yo. C'est un autre monde. Non, ce n'est pas un autre monde. Bango kutu baza ba boti na bisote. Mais basali tout pour que bazongi sayo na nzela malamu. Ti to suiva ba diplôme d'état. Bon c'est comme moi na oya yo moko boti olembaye. Vous êtes surtout coutenir, parlons imana vita ancien de Tumba, ancien de Bandom, et c'est terminé. Pour n'anga na Mindondo, azal c'est terminé. Maman na yewan. Bonjour, Yala Kayala. Yo pe kutu, yo na zo sepela na yote, hein? Bof. Na uti kan le fungula. Mais parlez pas de ça. Mindondo azate. Na ke kan kokolo. Oh. Azate. Dis, donc alobaki alinga comme soda ou bien policier. OK, olukene kuna na camp pourquoi? Muso bakangi. Bof, talela nga transforme na ke dena na mort ke. Lata la soga ko ko complice oui. Donc elle se sent les avant na mort. Akira utala bana. Hein? Kenena. Yango batu basala tente au Congo, c'est comme si c'était inspiré na batu boye. Bon, nga ce mec qui nazo kende. Mais il faut trouver solution pour na Mindondo. C'est notre fille. Tokoki kotika ye boete. Il n'est jamais trop tard pour encadrer son enfant. Tokoza la baï responsabilité. Oyoki nakei. Mais on doit trouver une solution. Moi on ne peut pas la laisser partir comme ça. Hein? Azonga, on va tout faire pour te rééduquer. Elle rentre alors chez toi, pas chez moi ici. Là ici, Abimi, on a connecté. Mais tata na yenan, maman na yenan. Tu peux rester chez toi? Cadeau, mes parents, ma coquille cotique, la moine, les alignes, les études, l'éducation, ma lame. Yo, Sirana. Mais naipisa que solola te, hein? Naipisa que solola. Na leo do choix na ngezande pa na yo. Na poni yo mutunga na poni za yo. Non koko, tiki na ba distraction hein. Tika ko landanga ko pardon nazo ki musala.
Tala, yo zande do ozande na motema na ngai. Ozande na motema na ngai. Donc nakoyi kokosa yo te. Nakoyi kokosa yo te. Donc ndenge na alia naza prêt na ya kokanga lupango epa na bino. Na se présenter epa na bino penza. Zwango penza au sérieux. Zwango au sérieux. Non koko yo kanga siko. Ngai na koza jamais moi sinayo. Oyoki ngai. Mindondo nièce na yo a camarade nanga. C'est-à-dire ngapi na kwa nièce na yo ko linga ngai te? Yo za nièce na ngai te? Yo za nièce na ngai, yo za de choix na ngai. Yo za moi sina. O moinga so na zoya na ndako na bino. Na zoya na nde mindondo. O mitu na te banda mindondo bungo mo na nga na ndako na bino. Est-ce que yo mo na nga na ndako na bino lisusu? Bo ya kalisute na yo osana. Ezo senga nga yo na nga to bota. Yo na nga to bota azwa. Rezone na nugo. Rezone na nugo azwa. Donc, tout ce que nous avons expliqué, donc nous comprendre ngate. Hein? Bolimo, nous avons expliqué yo. Na lo bate. Hein? Na. Oko expliquer ngani. Makambo zo expliquer nga. Eza yango te. Mais na yebiso ki mbongo na ingénieur mutazo kyango. Ingénieur azala kiao. Avant ngana benga yo tango zo refulenga ba appel. Ingénieur ça globia. Tout ça que na ingénieur. Non, ingénieur ça fait moins ba 2 jours azali ate azana bandundu. Ah, boni boyiko. Mais ngala ko ça. Tozaka biso mbali na kati ndako. Na saka même femme d'affaires. Tango nazo sala makambo zo yeba ke nazo kotsa nini, nazo bimisa nini. Na ko kozala te ke lere nyoso ba mbongo ebunga kanga pam. Mukolo wana 200, ouais 300. Lobby est comme 500. Bon, c'est quoi l'ingolo bani? Vous avez qualifié un voleur? Bon, merci. Comme on qualifie un voleur, Nabino, merci. Au fait. Bon. Si vous voulez, nga voleur. Chaba voleur. Nandako na koko tuna liso ke eloko ebungi. Loko tuza biso mbaye na koko tuna liso te. Chaba, tika ba biloko wana. Chemise onozola ta ozomona tekeza mabe. Je m'en fous. Je m'en fous. Biloko yaki ba chemise mbale za wana na chambre. Tala, soko kulata obima. Ok, obima ba chemise et parce que la va coller ndengwana. Bon, bando yaki omoni teke biloko eza na mesa wana. Nakolia te. Nakolia ngote. Tala, chab. Ndako nakoki pe kotuna parce que tala kaka. Hein? Nani mususu tozala mwana mususu na ndako te. Elomba zaka soa te. Nako kotuna te. Hein? Donc wana pe makambo mbongo etali biloko akolia. Wana makambo kina biloko akolia eza wana. Ouais, biloko mususu ha. Oyo zoloba. Ouais bike so batu bayoki yango. Bakozongo eza solo. Kengaza muyebi. Oui, bien qu'il n'a pas tellement pétro. Mais quand on sait que vous avez un voleur, bilo on a un salon, tu sais? Ah, Cécile. Moi Cécile. Comment bon Cécile là? Oui, bien, moi si on a un linga, le col a eu beau azate. Donc, boss na bilo quoi na? Hein, bolon? Ça va? Tuna kulubana yo bosa na on parce que makambo nazo tuna ti na nzira nga ko bebisa mbongo pamba te nga so za makambo mbongo na ko yebisa yo na bia mwasi na nga mbongo so na zango besoin na osala ngo boya soko yo boyi natike hein bo olamba yini bilo osenga kizana mesa mbisa mai otika mwa basolo kande ngosenga yango na lamba ngamu na lamba elo ngo faut tirer ba glaçon hein te ezane lo te kasi toko liati ngasina liaki yo kende apeti ozati ya kaya katonolia mongongo eza bana ozoka couscous ezobela mais il faut mettre la citron hein loka kisi atana Bonjour, monsieur Sonso. Bonjour. Ça va?
Ça va comme vous voulez. Ok, c'est l'inspecteur Boss. Oui. Oui, je suis venu voir parce qu'il y a votre épouse qui a été me voir au cabinet au sujet de votre fille qui est perdue. Ma fille? Mindondo. J'ai déjà mis un terme à cette histoire-là. Qu'on n'en parle plus, s'il te plaît. C'est votre fille ou c'est pas votre fille? C'était ma fille et c'est terminé là-bas. Elle est partie pour toujours. Elle n'est plus ma fille. Et la personne qui t'a appelé ici n'est pas ici avec nous ici. Non, non, mais c'est elle qui m'a fait entrer. Mais tu m'as compris. C'est quel genre de parents que vous êtes? Vous perdez une fille et vous dites, vous avez mis croix. Monsieur, ne me pose pas 36 questions. Ne me pose pas 36 questions. Mais quel genre de parents que vous êtes? Pose les questions à celle qui t'invite, ce n'est pas moi. Bah, mais écoute, lorsque ça va tourner au vinaigre, j'espère que vous n'allez pas faire recours à nous. Hein. C'est un tournage au vinaigre. Je dis, c'est terminé cette histoire. Je ne veux plus qu'on en parle. Qu'on s'arrête là-bas. Merci. Au revoir. Alinga! Alinga! Allez. Ça va? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Oleni. Nana, l'été, on m'a dit son on a olamba. Courant de quai, on a eu olamba nanga. Déjeuner, ça va? Ça va, j'ai bien déjeuné. C'est pas trop. C'est pas trop. Tu sais quoi? Donc, il y a un yaki dans l'université. Puis, son groupe d'études. Si mon c'est là qui t'a vraiment l'anda que ça ni. Na kasi kutu avanyele l'anda ku asana yena likambo sala te. Nzoka ni makamine ne bo. Minenda sala ya minene mama kaka ndio na yusi wana bunga mwana kate. Wapi baluki ete? Partout baluki ya zomo na te. Pourquoi ko ta ko na idée ko ke luketi na ba morgue mo solo. Wapi ke mukola suka mindoski abenganga mwa mama. Obenganga na lere ni. Na minuit sina lala kikutu. Oh, moi, maman, je sais que vous êtes porte, je suis là pour Attends, mon gars, ça fait un d'accord, ça va pas baboti. Papa a vu ce qui a lali, to côté à Kangi, la côte dans la chambre. Même si, Mindoski, héros, moi, était, moi, on a fondé les actes. Incroyable, karaké. Ozonga ndaka bonde ya ba parents. Musolo yebi ko saki me be felo funguele kaka. Ne biso ndi papa biso za so kangi ndako lali na fungula. Zuma to sala mabe no tu yebi so ngaza ndako te. Ni papa zonga kaka baba bonde la kaba bonde. Na so babenga nganga no vanda ka wana tina obonde. Musolo nini basali minde te pa na bango za mona bimanda kute. Obi pe biso bana to pesa ba parents. Vraiment. Ndona décevoir mama. C'est mabe makasi. Azaka très intelligente. Ni avale kaka boye. On a tout un gâteau sur mon athée, ça passe. Là, ça m'a bêti koto mindoski a bêti koto. Eh, papa, on va la souci ma casse. Bon appétit. Merci. Oh, maman. Oh, Jomono. Oh, biloko lambi. Est-ce que la jolie na joka pimbo? Et joka biloko te. Au moins ni bala ki tose be ko li ate. Je pas la piscine bumba. Yo ko mono mon kancha omoni sombu. Omoni mboko ya moto moko. Magale jela ngi ezo azude.
yokotika lojo kwa ntontolina masasa du mwasi. Merci beaucoup. Papa Mulangi ngombosilisi Jebe otambola ngai na banda masanga banda la mungbama na lisala na bumba na misiko na koloko tuninga munge gboko tembe na tembe mobala tembe o bombone liso moko monongo yozo bangela ya tameli 2 3 4 akokoma abunga raté akuya raté kamiso na nde lali akokoma tindako doye www.zodod tandongo lobia akuya te na bakisela yo nga bandalo toko na mungbama liakasi lia biloko ekota place wana luto biloko na mindelo na jomo na esanga mindondo biso to liaka poto na maboko jo pede misai ha wanole ona bino be penge na joko kate imanyo makile jere non comme était. Bon appétit, bon appétit. Ça va bébé. Ah non non. Tozeli au woumel non, tu peux faire tout bien. Allez. Un bisou bébé. Miradi, papa est là. Il s'appelle Miracle de Dieu. Pas déjà? Non, bébé. Non, bébé, ça s'appelle Kilimbisa. Miracle de Dieu. Miracle de Dieu, Miradi. En tout cas, massage. Yoka. Aïe. Oya je mwasi. Omoni ngondo mosatu Maria, mama wa Yesu. Bwana yo mone siga na le na Mary Jebe. Voilà. Na miyo gata kwa pesinga gbenjara potote. Kaswelo kwa pesinga. Angelo na oyewa. Atata. Nacho mafuta kutu. Ngana sepeli pona confirmation. Azali mwasi nzambe apesingai. Naninga kile nde tokutani bona lekinanga. Tous sepeli ensemble. Tokenda takinkole. Mais na regretté parce que les ali journée ya mai. Non, il ne fallait pas beau mais le balobi mutu toi mais la 5 bidons. To badai pe na mai, to badai na mai. 5 bidons ya mai. Alors, au pied to chango, ils allaient dimanche. Dimanche c'est mieux bébé. Dimanche. On a pas fatigo. Ça va non? Yope banda mwasi akenda. Il faut to luka to bonde la ye, be to luka mutsu so jonga nda uluzo la kakabongo. Mwasi aboyanga kasikopo masange boyanga te. Moi ça c'est important na banzembada. Non, au moins lengo sepeli kolia bolie o lembuli misape yo ki bien. Mais yope so kozaki na madame asani on pa na yo. La femme calme les mauvais esprits. Mona bilima suke lingike lando ter moi ça qui tombe bilima zo kima zola parce que moi c'est qui to kwazawana. Mona pas tant il me yetali moi c'est kiminango. Etigiyo. Ke baga kona munama. Mana masimba munama yo munama. Ya masasi. Oui. Na lie na tondi siko komi na kesa batepe. Lobini pona eloko. C'était combien? 200. Nasi na ibisaki soko inanda kusikoyo semeki na yunda kutala makambo wana ngana mati moi niveau. Quand tu viens mais so ibsenga o java na ngana pesa pas de problème. OK. Tout à l'heure. Je te sers maintenant ou bien après? Ah non. Moi après. Doucement. Allez, doucement. Allez, Miradi. Maman do bouger yo vanda calme. Té, nenga bandiko bouger bo so bandiko tout anga bakwa. Ngana nazo sepela makasi komona ke banda nazo mwasi il y a un grand changement na vie nanga. Omoni ya ona so linga ke yo zandeko nanga yo pe sala bongo. Mais il y a un programme to sala soki kaka nzamba sala kitina se. Allez, toke mona ba parents na ye, hein? Ozoka on a régularisé makambo na vie et tambola pe malamu. Je suis d'accord. Nandimio. Parce que toko zo moi si boité to cheka na ndaku atika la libela to bandiko bota 1 2 3 non. Mais tout ça là ke to mona ba parents na ye ko yeba bango pe ba yeba biso. OK. Chérie. Marlène. Oh. Hey. Ya masasi o nini? Et comme sur au 550, au 5 200, au pèse ça. Finalement za nini? Kaka siko moi sur bandi bo ozo mona za moi ma be ya masasi. Makande appétit pe silingai.
apesanga $100 masasi opesenga $100 il faut pas dire ça ngani na pese $100 apesa yo je savais que fango ya na avant midi Marlène et où tu es makambo nyonso ko poni maloba mabebo mama na sali oni devant pas péter sili yoka masasi ojo mono ajena je misoro kasi akobota hezute yezo sa botami cela veut dire quoi o ajende kuna yo ye aje mopaya mopaya lobi akokende kamata mbongo pesa leki bakisela mbongo ajende ko aje mopaya namoni ke tokoki kozwa na mabe pe tango mosusu tango pe tokoyoka na pe mais mpona sikoyo namoni ke neti nga na siliki parce que nga na pe so 100 bape so 100 sans mosusu na bino tokokutana samedi na kopesa yo masasi oza na motema papa te papa azalaki boye te oza na motema papa te ya masasi na moni yango lelo mais so mabe nini oyo nga na sangi na bino ke samedi na kopesa samedi bongo pesi mwasi akomi na kati ndeli kambo ya ndeko mwasi akoto eza problème te pourquoi na yo comprendre que ngam na yo kabola ki famille na bino na préféré na ki nanga OK noir na lingi ba problème te pardon je préfère partir botka na OK de pourquoi na na bi OK na ke so biloko na nga pardon na terra na so biloko na nga non au monde makabo au monde ce que vous avez cherché et le bolki yango yo ko bomba ka te ba ko pesa nyonso balobi te ke ba kaboni bino ba bi fo pesa ka nyonso c'est bon namoni makala tena mabuke nano eloko sale pesinga kanda ke ngana kabona na mwasi nanga siko likolo na yo pona otsa commentaire ke na leki nanga a comprendre nga mwasi nanga mtale $100 masasi bengani ngali kona mwasi no na bodi bota teme bokende tokutana mbalasi na jokende tena bokende kasho mwasi wano ebita tana oyebi mama na fatomas opono ekopono bongo na lobengala munge bongo bona mwasi akopono bokende na c'est pas comme ça on agit boye pas mutu bolie ba melisi bino mais comme les camo ya muki pona la pesi mbo ba pesi $100 alors maintenant il crée problème masasi moi si fois kende na tela sur le combat ka bongo moi si ta pesa ndeko mbongo Malène allez bye bye to kutana balasi yo matoto mwende na obima na sokoli maboko te o mwende na zobima na sokoli maboko te okola musa papa na mama okola musa mama ya masasi na ebisi pangusa maboko pa sécurité makasa mangi na libanda pangusa ta pelouse pangusa excellent makala merci beaucoup namoni merci okena na malamu to na balasima bomeli libota te bo se presinga te na bomeli libota bomeli libota na nini bengani ngala kola mwasi no pe opono ke kopono yo muto sali témoignage ya mwasi nzambe ba peso eza yo muto sali yango mais oli otondi tata la mwasi to mono te mama ne to aje fatome yo ndimi be yo bengani biso likambo te kene nanu aza fatome kene na yo fatomas Oso bandina ngupa fandaki ngaza barita keko zo manyo manyo kongo za bien ote so comme si on dit tu es alobe za ka okauka Hello Diarama Keita Diarama voilà le nom est là Allô? Ah, c'est Bolier. Ah, Diallo. Ah, voilà. Comment ça va? Ah, oui, ça va. Ok. Comment va Elombe? Ah, Elombe, il a fait l'accident. Quand il a quitté Koulikoro pour arriver à Bamako, entre Bamako et Koulikoro, l'accident, il a fait. Il est maintenant où? Mais il est maintenant à l'hôpital. Mais... Ah, maintenant je comprends. Allô? C'est Ozolo bananga siko barenga Elombe, donc je comprends parce que style relato yo, on a repensé toujours de ton mari là. Allô, Diallo. Tu as coupé? Non, je n'ai pas coupé, dis-moi. Mais tu as arrêté? Non, je suis là, dis-moi. Je te dis, c'est l'accident. Est-ce que c'est un problème là? L'accident, il est arrivé. Entre Koulikoro et... Ça, tu m'as déjà dit. Dis-moi comment il va. Voilà, je te donne seulement l'information. Il est à l'hôpital, mais ça va passer. Bon, ça va. Merci. Merci. Je te rappelle le soir. Voilà. Inch'Allah. Seigneur. Il faut rappeler le soir. Zambe Nangai. Elombe azalaki awa bien. Nazo yebiso pesa nga mauvaise nouvelle ya mwana asala accident yo zolo banga makambo kolata. Après tout kolata nazo lata bongo parce que to mesenaki na ye. Ozo yoka teke Elombe asala accident.
Mais à ça l'accident, hier ça en Mali. Bon, ça va ça l'accident. Attendez-moi en Europe. Bon, c'est quoi Yoni? Il faut qu'on nous rejoigne. Donc, Yoyep, ça a été que toi, tu es marié. Longo, un peu bloqué. Dans le but de Longo, l'angote. Massazi. Massazi. Faut pas parler. Respirer. Ça va. Massazi. Oui. Massassi. Je suis là. Massassi. Je suis là. Massassi. Ça va aller. La couleur, ça ne te dit rien. Couleur noire. Le fait noir. Ça c'est... Nous on va de victoire en victoire. Bilima Dragon. Équipe Bicéphale. Quartier de Bilmotique à la combi. Tous les belés, mais ma déception. Et ça là... Au moins, il y a moi, c'est ce que Baboyaye. Azo Sanit Kakabaye Mokili, mais elle attend toujours. Azo espère. Quand vous étiez des monstres, maintenant vous êtes des monstres. T'as la photo, Mémélio. Toi, tu t'es premier avec les photos. Bino. Donc, Oyo, c'est Dragon. C'est son nouveau joueur. Pas joueur. Mais le plus dangereux, Wadinimi. Mouyombe, Mokauti na Tchela. Kotala t'es fort. T'as là-bas, ma membre. De parvenir à convaincre, même au Balinga Kababi, Bazala Bakonzi. Oui. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, maman Zate. Maman Zali. Tale na kuna cuisine kuna. Ata kuna. Bonjour. Mikole bebe bondeni maman. Musala te. Ukanisa tanga te. Musala biso munganga omwatu mamso koti garde lali. Tongo la muki olembi na poko lisupu kendo kota yango mo yakana zo bunga. Nga na nouvelle ko annoncer bino te. Mindondo koti na hôpital pa. Maman limbete. Aboti. Aboti moi mobali. Ah papa. Papa fala mona koko. Oh mao. Nani aboti? Mindondo papa. Aboti papa. Ngamo mna boti si. Ouah. Nzambe merci Nzambe. Nzambe merci oh. Ouah. Azwa yaki. La sœur yaki déjà. Bonjour bof. Moi na zuyo pa kitoko penza na elengi. Textuellement net. Net. Bon frère, dès qu'on sait que ça engage vraiment. Mais dis, saute. Mais les Congolais, les recherche. Qui va kunula kaka vaisseau ba kunula ki Michael Jackson. Donc il y a des gens qui ba briller na mututi na miso tout ça. Ah. T'as évancé. Oh. Ata ba danseuse yalita bemba kala bazako la taote.
Cousin, parce que raison. Je savais que Mindone était quelque part. Bon, bon, ça va. Mais moi, na botami. Tu comme toqué. Ah, vous avez vous qui n'avez pas de belle belle. Non, non, vous n'avez pas de suite. Vous avez beaucoup de libéra. Non, de tout, beaucoup de libéra. Bah, qui dit Koloba boité. Tala. Vous avez si souté. Oh, dit. Nini kaka? Accident wazaki ya boy. Zambe nanga yo, mama nanga yoni. Elome. Hey. Papa. Nini? Esa yoni. Nini? Papa, ni kama ni yoni. Zambe na zumuna. Nini yango? Hey. Nini? Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana.